Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino pe kotalisa bino ndenge nini bato oyo baprometaka bato balobi ete le 6 décembre bango nde bazali na bamapinga na bango bakokende kosala likambo ya monene na Congo. Mais bandeko lelo tozali kaka soki lelo tozali le 27 mais le 26 bandeko bato yango ifale koyoka ndenge nini milelo grave bakomi kolela bandeko nanu kutu makambo oyo baprometaki na badiaspora congolaise oyo balobaki ete bakolelisa mokolo yango ndenge babande koloba mokolo yango bokoyoka soso akotambola te libata akotambola te mbwa akopakata nyao akokota na se akomata likolo ya nzete pe ake kobombana po ekozala somo baprometaki bamakambo ebele bandeko. Me bandeko bolingo mokolo mwa lobi nde basentir ke bavision to barêve na bango ezalaki barêve ya bandoto ya baba. Bato nyonso to bino boyebi babelelaka ete makila na biso mpo na ekolo bandeko bamonana te kaka ndenge tolobaka ete bazali na bango kaka bakombata ya bainternet oyo bamesana ete soki bazwi mwa kamera ale moto alati mwa teni aleki liboso bandi koloba n'importe quoi. Bandeko na mwana mobali oyo alobaki ete awutaki na Yemen kosala formation bandeko amonana te mpona koloba ete bilobela mwanza bango bakanisi ete Joseph Kabila azali ngoto bobo. Joseph Kabila azali moto oyo bakoya na baliseki na bango po ete basala baje oyo ezanga tina mais bayebaki te ke Joseph Kabila azali elema ke Joseph Kabila azali moto oyo bokoki koya kobangisa ete na bamaloba na bino oyo ya ba internet oyo bozali kosala pe kolekisa bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino ete bato mingi pasi ya poto nde ekomi kotinda bango bazwaka bakanda na bango wana batiaka yango na makambo ya Congo pe nyonso tu bakomi kobwakela kaka Joseph Kabila. Na poto bandeko bakoboy fatigue bazali ebele okomona soki mwasi akomi kotia mobali pression mais yo pe ndenge nini wana yo pe ndenge nini olingi kosala makasi te mpo luka vi na yo prendre vi na yo a main kaka tokotikala kaka boyokoka mobali yo yebi teke Joseph Kabila avandi kaka na mboka na toza kobunda yo yebi teke soki tozongi na kokoma ministre donc bandoto ya baba aza na poto kutu a réussir te mais aza korevende akende na Congo po akende kokoma ministre bandeko. Okomona motongo aza koloba ete alingi akende kokoma ministre na Congo tala comportement na ye na poto soki moto abandi deja koyimba na bamagazin na poto
nde na Congo nde akokende kosala pona peuple. Soki moto azali moto oyo azali kokosa bato na poto, nde na Congo nde akokende koyebisa peuple vérité. Bande ko bomonaka mosika. Pasi ya poto nde komi kosala bato oyo bakomi na babilobela ezanga tina. Bande ko babolingo. Balobi ete Congo ezali ya biso nyonso, Congo ezali ya mwana nyonso. Na moni esika Joseph Kabila abimisi luwa moko to alobi ete ba combattant bazali na droit ya kozonga na Congo te po ete bakende kosala pona mboka na bango. Kaka bango nde moto bazali ko inventer ba makambo ao. Mais toyebisaki bango ete mingi bazali kozwa makambo oyo lokola liseki. Tolobaki ete bango nde bakozonga maboko pamba pe bakozonga na maboko pamba. Moni ndenge bokechu monoko supu ndenge asi abandi kolela bandeko. Bokechu ndenge azolela bandeko. Na ekotala na lobi pasi ya poto. Bokechu amoni ete 5 ans oyo soki Joseph Kabila azwi lisusu komeli lokola 100 ans. Bokechu aleli bandeko. Eleleli wana bandeko. Na ekotala na lobi tala escroc. Ba escroc ba onyos. Donc bokechu azali ko se prétendre ke soki lelo Tshisekedi azwi bokonzi ye lokola bundaki ba pesa epe poste ya monene na Congo. Tandis que bato ya mayele oyo bazali kuna na Congo na ba diplôme na bango bazali koluka nanu bazo ba poste ya malamu bakende kaka kopesa ye. Moto ya azali koloba makambo mosusu otina te. Oza komona kaka moto mobimba soka aza kolobota otali kaka kolobia oyo ata kelasi ya malonga akenda te. Akenda pe kelasi te. Yango na bandeko ba bolingo. Na kolakisa bino ndenge nini toyebisaki bango ete tokotia bango contre mire ya makwanza pe tokonguruta bango esi ebandi deja. Botala ndenge nini babandi nanu na bamilelo. Po toyebisaki bango bato bazali kosala liseki tokoya na Congo tokokota kuna tokokimisa Joseph Kabila. Oui, boya na Congo tomona bino bokimisa Joseph Kabila. Mais bino bolobi ete Tshisekedi azali populaire. Soki azali populaire bozali kolela lisusu mpona nini moto azalaka populaire bokovanda calme bolobi boto kende na ba élection ti ekoleka. Boza kobeta ba dernière carte na bino kokosa voiture ya André Kimbuta elekaki tango voiture yango eleki boye ba bilete de vote eleki na kati toke tomoni ba makambo kaka ya lokuta. Batu na kalala lobi na mona ki bilete de vote yango epa compatriote ya IDPS ala kisingai tango na moni yango batuni est-ce que ezalaki rempli déjà ote ezalaki ya vierge. Siko baye kotuna siko ya avocat wana soki Kayembe maître Kayembe wana ale aye ko inventer ono ba combattant kaka ndenge bazalaka boyebi ke na Congo awa ba voiture ya ba autorité bani ba mona ka voiture moko l'équipe balobi voiture ya André Kimbuta ba kei ba menacer total mobilité de vote na ba makambo kaka ya lokuta boza ko kosa kitoko te. Boza ko kosa kitoko te. Donc loba ete bila bokanisi ete pour tricherie yango esalama na Congo. Il faut que la bulletin ne kende ko se retrouver na kati ya voiture ya André Kimbuta. Bomoni ndenge bozali kokosa. Ndenge moko pe lisusu Vital Kamerhe ayepe kokota lisusu na jiona na ba bulletin de vote na ya zuya tiango na kati ya poche na ya veste na kati ndenge ko bimisela ba do azuya ya gungo na Goma. Yazwa yango na Goma tango azalaki na Goma. Akobwanga mo pepeteke na Goma tomoni boy azali kaka tango akomi na Kinshasa liboso ya kamera ndenge ko bimisela bato. Botika ba jeune bino bozali ko sala. Ba carton nyusu bozali ko beta ya dernière minute e ko simba te. Bolinga te lobi moto nyonso akoleka na lobi congolais nyonso tout tokoleka na voie ya ba vote po ete bayeba mokonzi nini oyo peuple alingi. Omoni ndenge bokomi deja kolela boyebi ete na kati ya terrain Joseph Kabila azali na bato yango na bomoni ete bokomi kobanga bokomi bakotriche o ba makambo ndenge na ndenge mais botenda ba témoin na bino partout. Pona nini tala bolukaki bosala nyonso mais nzamba aza koconfondre bino. Tshisekedi ayebaka yango ndenge tozali koloba lokola mesanaka kotangisa makila ba peuple depuis tango ya Mobutu mbala oyo nzambe ya koprotéger peuple na ye oyo bakokende kokufa mpona bozoba mpona Tshisekedi etali bango mais mbala oyo nzambe koprotéger peuple na ye pe tozali kosenga na bafamille bozala mayele. Tshisekedi abandi kobomisa bato lelo te depuis kala mais azali très monene bango nde moto bazali kolinga mboka na biso ya avancé te
et avancé te soki ye alingaki mboka Congo tolingaki tomona ba bilembo ebele na kati ya mboka tolingaki tomona ete na Kinshasa baza koloba ete eloko boye tala Tshisekedi moto asala eloko boye Tshisekedi moto asala ezala ta na village na ye mais atiki eloko te alors Congo yango alingi yango ndenge nini tokopesa bino kuta exemple moko bandeko bomoni ndenge bandeki kofungola monoko monene lokola ngubu aya bafemme na bamama viole bafemme viole kuna na este boyeboye bamakambo ndenge na ndenge mais akei na este mpona kolakisa ete azali na ye kaka moto azali koluka profit na nkombo ya peuple atikali ata koloba teke naleka ta esika bafemme violene namona bango ata 30 minutes pamba nasolola na bango na console bango rien mais mpona kolanda Jean-Pierre Bemba moto aboma bato na Congo na Centrafrique bamakambo ndenge na ndenge nde aza kolanda bango na prison mpo ayebi te ezali baintere na ye mais mpona bamama oyo bango bazali kolobela oyo bazali kolia mbongo na bango na ba ONG tala bamakambo akei kosala akomi kuna na nini na este atikali ata komona bamama wana te mpona kolakisa bino ete esika nini bato bazali kolinga komanipule peuple bato ya lokuta bandeko oyo nyonso Tshisekedi akoprepare mpo aluka ete mobulu ebima soki azali koluka makila ya bapeuple congolais tanga azali komikosa ou bien nzambe akozwa nde ye moko wana ezali ayebaka ete soki azali kokanisa ete bapeuple congolais batangisa makila na pasi oyo tomona kaka bango na bamobutu moto bamonisaki peuple pasi lelo lisusu aza koya azali kolinga ete bapeuple congolais makila etanga ye moko nde akoleka alinga te ye moko akoleka peuple congolais makila ekotanga te papa Botamba tiela biso babilili totala nanu ndenge Bokechu premier Bokechu dernier monoko supu ndenge nini azalaki afungolaki monoko azali kolela bandeko ndire moto moko abungisi soki eloko nini bandeko na eleleli yango bandeko encore ye moko alobaki ete aza kobanga AVC ekanga ye awa na poto yango nomoni ete Bokechu aza kolela aza komona ete soki Joseph Kabila azwi lisusu 5 ans ekomeli bango lokola santa papa Botamba tiela ngai nano baimage totala ndenge Bokechu dernier monoko supu azalaki kolela bandeko oyo bakolela moko babengaka yango mai ya miso ya ngando baimage s'il vous plaît Tata Nzambe, yoka pasi ya malala, yoka pasi ya malala, yoka pasi ya bandeko babolingo bomoni bakolela oyo ndenge babengaka yango kolela ya ngando oyo mai ya misu ya ngando nde yango oyo ye azali kolela nini ye azali kolela ye amoni teke différence monene ezali na Congo na ntango ya Mobutu ndenge tozalaka na ndenge tonyokamaki na ndenge mboka ebebaka na sikoyo kutu ndenge mboka ezali kokende mpona nini na ntango ya Mobutu alelaka boye te mpo wana nde lokola bangwanda babandaki kozwa échec vendredi azali kokende kobeta kuna bazali kopesa ye mwa biloko kolia na bamasanga nde amonaki yango malamu mais sikoyo lokola peuple akomi kose retrouver tala bango kaka bango bakomi koya bato oyo babomaka peuple basalaka bamakambo ndenge na ndenge aza mpe kolela aza koyoka ta soni te vraiment ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba kokamwa Kabila président ya mboka Congo ba peuple bakolela ozonga Kabila président ya mboka Congo ba peuple bakolela ozonga papa
mama bakombata bamoni pasi ya pamba. Mama papa bakombata bamoni pasi ya pamba. Kabila président ya mboka Congo, ba peuple bako lela ozonga. Kabila président ya mboka Congo, ba peuple bako lela ozonga. Papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba. Papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba. Kabila président ya mboka Congo, ba peuple bako lela ozonga. Kabila président ya mboka Congo, ba peuple bako lela ozonga. Papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba. Mama papa bakombata bamoni pasi ya pamba. Mama bokechu monoko supu aleli ya somo. Papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba. Bandeko babolingo. Putulu ekomata makala makotikala. Eloko oyo elingi peuple eyebanaka. Eloko oyo peuple alingi Nzambe afungolaka bizibeli nyonso pona kopesa peuple eloko na ye alingi. Bandeko balingaki babotola bokonzi ya lereis na makasi, babandaki yango depuis Afrique du Sud, babandi ba manœuvre depuis Afrique du Sud. Lobi bakanisaki ete bakosala ba numéro na bango po ete balinga kosala likambo moko po babebisa ba élection, mais bayebaka yango ete Nzambe azali ko confondre bango, se ko confondre bango. Bandeko tala ndenge bokechu dernier monoko supu, botala ndenge leli bandeko kolela wana ndenge balobaka ete kolela moko ezanga tina, kolela oyo kopesa nango rien. Bango bazali kokanisa ete ndenge bokechu dernier monoko supu aleli balobi ete malédiction ezali pona bato bazali ko servir Joseph Kabila. Bandeko bazali ko sekisane bangombe. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko, Joseph Kabila azali président oyo tolobi ete yende ebongi akamba Congo. Mbala liboso to mona président na biso azali ko beta loboko likolo ya mesa, azali ko sala ne fiske le nécessaire po ete mboka na biso lelo ekomi ko changer moke misala ezali ko monana. Bandeko soki ba mobutiste moto bazwaki mboka oyo na moment on ndenge Joseph Kabila mutazwaki tolingaki to banda kozwa kaka ba explication na ba explication. Bomoni mboka na biso botala bino moko ndenge makambo ezalaki kokosa kaka na kokosa. Lelo oyo bazali koloba, lelo bazali koganga. Bandeko tozala nanu bato ya logique. Totala bango lelo bazali koloba ete mboka na biso eza na diamant. Joseph Kabila aza kotekisa ba richesse ya mboka na ba montant moko tina te. Mais bandeko bino bato bozalaki na ba richesse yango, bozalaki kutu guerre ezalaki te, boza ko kamba yango, bo contrôlaki Congo nyonso pendant 32 ans. Ba richesse wala nyonso tout et profiter nini na peuple. Donc et profiter ki kaka bino moko bato o lelo bo salaki pona Mobutu na Mobutu bo profiter na ba richesse wana kaka boye, bo sali pe lokote banzela botongi te, ba makambu ya malonga bo sali te, bo profiter kaka na ba biloko belge tika. Alors bo yebisa biso ba lelo boko ya ko yebisa biso penza nini pour te réalité za komona na bino bokanisi de ba peuple congolais na Kinshasa na Congo mobimba bazali bazoba te baza komona Kisekedi ba jeune choiso kolinga kosala ba makambo za kolinga bimisa trouble. Nzambe ya ko confondre ye pe Nzambe za confondre ye bomoni ndenge Nzambe confondre mokolo ya lobi akiti na ndolo azali ko kendetine olia zwa mutuka na kendetine ndaku aketi na ni aéroport. Pona nini po akende koyebisa peuple susu ndenge mesana na yebisa bongale bokende bosala mobulu. C'est bien ndenge bazwaki ba bloquer parce que mboka na biso ekoki kozala diriger na bakuluna te oyo azali kosala ezali penza esprit ya bakuluna. Bandeko
bondimaki teke akozala dévoilé ndenge bosalaki ba t-shirt ebele ya bato PPRD bokei nango kuna mpona bokende kosala baje bokoma okomona bazwi ba t-shirt yango bolatisi bato ya IDPS bopesi na bamachete babimi okomona bake kosala trouble ale bobandi koakize botala bato ya Kabila bandi me boyebaki teke nyonso tu wana ekoyebana mpe ekobima bandeko nakoyebisa bino ya solo ntango tosali émission wana moto moko akomeli biso alobi ete Papa Roger émission oyo bolekisaki bolobi likambo ya ba t-shirt vraiment bolobi ya solo po ete ngai mpe nazali moto oyo nazali côté opposition mais namonaki makambo wana nayebisaki na baninga na ngai nalobi ete toluka lit na biso ke na ndenge ya bien po eloko oyo bozali kosala ekoki kokreye problème mpe bato bakoperdre bavi na bango wana motu nini ya opposition oyo akomelaki biso lobi bomoni ndenge bato yango bakomi kotubela bomoni ndenge bakomi koloba mpona kolekisa ete bagene nyonso bango bakobanda kosala na bamolili nzambe akobanda kaka kofaire kobatela Joseph Kabila Kabangele rais peuple alingi président na ye peuple alingi Joseph Kabila bandeko nazali koloba yango au nom de Jésus ezala Tshisekedi baplan nyonso ya mabe azali na yango ekotourne kaka contre ye moko soki azali na besoin ete ndenge amesana depuis époque ya Mobutu ke makile esopana na mboka ayebaka ete ye nde moto akokende avant wana mpenza nazali koloba yango nzambe azali koyokanga soki alingi bapeuple congolais bakufa mpo na ye intérêt na ye ayebaka ete ye nde moto akokende avant parce que trop c'est trop lokola alingi korespecte te alors que inutile ya kopesa moto oyo alingi korespecte te respect parce que bapesaka moto respect soki yo moko ozali korespecte mais soki ozali kose respecte te bakopesa yo respect te eza na ntina moko te ya koloba ete Tshisekedi topesa ye respect malgré abunda bandeko nayebi ke malgré asala balite mpo na mboka mais nayebi komona ete balite wana bandeki kosala yango ezalaki nde mpo na kosacrifie peuple congolais parce que bato bazali komona ete Tshisekedi aza kosala lite mais azali na basekret na ye oyo azalaki basekret ya mabe oke peuple congolais nde moto abandaki kopaye cher yango wana bomoni ete nzambe azalaki kolakisa biso bilembo lelo il faut to comprendre kie Tshisekedi bandeko tozala bato ya kolela pongi te oyo nyonso boza komona ebele na poto baza surtout baluba oyo bazalia na poto ebele baza kolelaka Tshisekedi azopona baintérêt na bango personnel mais bayebaka ete ekosimba te botala te na entourage na ye baluba ebele batondi azwi kaka mwa bikolo mosusu ya moko atie mpona kocamoufle situation mais azoyeba te ke bapeuple bayebi déjà situation nyonso ndenge ezali yango na ndenge tolobi ete bandeko bamalédiction nyonso to bino boza koloba boza koadresse na Joseph Kabila ezali sans effet au nom de Jésus pete nzambe aza komona ndenge nini Joseph Kabila aye kosala bamakambo ya minene na mboka na biso oyo bino bosalaka te oyo Tshisekedi mpe lelo bino boza kokumisa soki lelo balobi ete ata baoccidentaux na balobi ete bon Tshisekedi asalaka mpe na ntango ya Mobutu tina ndenge alite ti lelo atikala kosala nini na Kongo bandeko ata robinet ya pamba atikala kotia te na kabeyaka mwanga na Kinshasa ata baekole oyo ebeba atikala ata kopesa badon te po ete asomba ata baba rien eloko te mwasi na ye aza na ONG bandeko botuna sikoyo bambongo bamindele bapesaka oyo ekotaka na ONG na ye asala baevre nini na Congo asala baevre nini kaka ntango bamindele balingi bango na baevre nde akimi mbango na mbujima yake kobwaka bamiete kuna mpo nini alakisa bamindele tala bamakambo nasalaka yango bandeko tozali koyebisa bino bokeba bandeko baréalité ezali komona na bokeba bakanisaki ete bakotrompe biso lisusu mingi bazali kokanisa ete tozali kaka na moment ya 32 ans baservo na biso ese efungwami bokokosa lisusu peuple te lobi boyebaka ete bato nyonso tu bakokende na babiro ya bavote mais biso nyonso tu tolobi ete bapeuple congolais kuna na Congo bovote numéro 3 Joseph Kabila Kabange mpo ete aza kosala bamakambo eza komonana bato mobimba na poto kaka lokuta serie ezali te kati na bango nde Congo yango boza koloba ete Congo de demain oyo bino bokozwa yango nde na bokozwa malhonnêteté ya boye bokozwa Congo yango na malhonnêteté ya boye bandeko tomonaka mosika bapeuple congolais bato basakani na biso ya mingi mais tolobi ete stop bakokoka lisusu te mpona bango esili
balobaki ya trop basalaki ba makambo ndenge na ndenge pona bango esili makila na biso pona ekolo bino bobande koloba makila na biso pona ekolo makila na biso pona ekolo mais to luki bino kuna na Congo to moni bino te alors botika kosala ba makelele ya pamba pamba yango to lobete Joseph Kabila zali président ya Congo Kabila zali président ya Congo ba peuple bakolela ozonga Kabila zali président ya Congo ba peuple bakolela ozonga papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba président azali ya mboka Congo ba peuple bakolela ozonga Kabila azali président ya Congo ba peuple bakolela ozonga papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba Kabila azali président ya Congo ba peuple bakolela ozonga Kabila azali président ya Congo ba peuple bakolela ozonga papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba papa mama bakombata bamoni pasi ya pamba tolie bango 3 points pe totie bango contre mire tokonguruta bango bien mama Rosalie na pesio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba kaka ndenge outi koloba ete bango bakanisaki ete bango ndemba makambo oyo babandaki koloba liboso ya internet oyo ndenge balobi ete bakombata ya internet oyo mosala na bango koganga koloba liboso ya bakamera bayebaki teke makambo ezali koleka na Congo réalité ezali mosusu oyo pe leka kaka na libanda réalité ezali mosusu bango bakanisaki ete libanda ezali kati tolobaki na bino ete libanda ezali kati te bomoni bino moko ndenge Tshisekedi ameli pema na kati ya terrain bokanisaki ete Joseph Kabila azangi bato yango wana bomoni ete susi na bino ekomi kaka boluka barezo mpo boluka ndenge ya kobebisa baelektio me waya lokuta na bino waya ekosimba te bomoni bandeko boyebi je oyo bato oyo basali bauti kosala ndenge nini boyebi mokolo oyo bato bazalaki na Afrique du Sud oyo moto Lekisimbi oyo babengi Élysée Lekisimbi kuna na Afrique du Sud mokolo oyo balakisaki babilete de vote wana boyebi ndenge basalaki bato ya Belgique bakombata ya Belgique balobi batindela bango kopi wana bazwi batindeli bango yango bango photocopie yango ebele awa bazwi ale batindeli bato ya IDPS na Congo po ezalaki ete après l'élection ba jouer carte na bango babimisa yango ebele boloba ete babilete de vote ebimi mais boyebaka ete baje na bino wana bokanisi ete Joseph Kabila pa kolanda lokolo ya baje na bino po etabi na danse na bino lokuta Joseph Kabila zama yela alobi ete akolanda bino te po asi a comprendre bino nde bokotikala na soni bandeko yango na tolobi ete il faut koyeba yango oyo nyonso tu bazali kosala ezali pamba Tshisekedi nde nzambe ya kokonfondre ye pe nzambe ya sa bandi kokonfondre bomoni lobi Tshisekedi alingaki abima gang akeiti na aéroport ya Njili soki alingaki akoma kuna po azwa ayebisa bakombata ale tokita sikoyo bosala batrouble bandeko baye kotimbela ye balobi non pere oyo soki totiki ye boye na baje na ye tosi toyeba ndenge azalaka babloke ye bandeko ye alobaki ete Paster Ngoyi Mulunda akolela na munoko mboka balobi na aéroport ya Njili ye moko akomi kolela na munoko mboka bandeko na Chiluba emamuanyo manya akomi kolela bandeko Tshisekedi aleli na munoko mboka avant que Paster Ngoyi Mulunda alela bandeko ezalaki somo te ezalaki somo bandeko tala bino bozali bakomba
comme bato bazali ko kanisako ndenge babimi na mboka baye akoluka vi enzala ndenge bakomi awa ba mosusu bavandi awa bayebi ta histoire ya Congo malamu te baza ko ganga kaka pamba bino boyebi makambo biso to mona na tango ya deuxième république na o toza ko mona lelo pona nini to ko ndima bakonzi ya lelo te bino bosi bomona ki na tango ya deuxième république ministre ya justice moi nani mwasi mama moko boya kufela mobali na bana baboteli lopango akei pa ministre ya justice pe ministre ya justice ayambi balandeli ba makambu na ye pe azui succès na yango bomona ka yango na tango ya deuxième république na tango ya deuxième république ba ministre onana bobande kutu komona bango lelo lokola bakimi mbangu bayena bapoto ya nde bakomi bakamarade ya bangunda mais na Kinshasa kuna bobandaki komona bango na tango ya deuxième république ezalaki kaka komona voiture moko afilme leki we o tala moto boya leki o ministre boya leki babandaki ata koyeba ta ba peuple mais Joseph Kabila azali na bolingo ya peuple azali tango nyonso pembeni ya peuple tozali komona yango yende moto aye na idéologie ya kotambola na makolo elongo na ba peuple oyo ndenge bomonaki na Bukavu Tshisekedi alingi ameka yango bandeko tango asilisi makolo nyonso evimbi bafinie ma ya moto nani ayebi yango te yango na tozali koloba ete bandeko babolingo ndenge ezali wana balingaki bakima ba élection me waya lobi biso nyonso tu bato nyonso tu na Congo bakokende ko voter malgré ba makambo na bino lokuta autre chéri bayebaka yango pete na ba bureau de vote nyonso sécurité ya makasi basi batie tokotala esika bakombe bata bango bakokotela mpo baloba ete tokoti mpo toya kosala trouble sécurité ya makasi mpe boyebi yango deja bakomando ex-phase oyo basi bakangi oyo bakotelaki kote ya Congo Brazzaville wana ezali deja elembo basi bakangi bango deja mais tokotala sikoyo oyo bakoluka baya bakota lisusu bandeko tosengi na bakongole ete bomonaka banani balingi élection pe banani balingi élection te bakomi kokosa ke Joseph Kabila azali kobanga élection bino nde moto bozali kobanga élection po soko bozali kobanga élection te mpona nini bozali koinvate bamakambo nyonso bokomi kozwa bato ya IDPS na ba t-shirt oyo bosalisaki na poto boza kolatisa bango o PPRD ale bopesi bango na bamachete toyebi bastratégie na bino eyebani yango na ntango tozali koloba ete Tshisekedi azali na ye nde papa ya kuluna tala bamakambo azali kosala ye akanisaki bamakambo yango ekoyebana te mais tala lelo eyebani yango na tozali koloba ete lokola Tshisekedi abanda kotangisa makila ya bapeuple congolais depuis kala aza kotangisa ye aza koprofite kaka na famille na ye na libota na ye mbala oyo bapeuple balobi non toboyi bamanipulation Tshisekedi soki alingi peuple tangisa makila azwa nanu bana na ye Félix Tshisekedi na bana na ye mosusu atinda bango nano esika oyo atindaka bana bato mosusu totala soki butu wana ya kolela pongi atinda bango nano atindi Félix Tshisekedi atindi na bana na ye mosusu alobi bokende esika bana totindaka wana bokende kuna bokende kosala batrouble totala soki butu wana ya kolela pongi po lokola ezalaka bana ya bato mosusu ye amoni yango normal koye kokosa kaka naza koluba na kombo ya peuple naza koluba na kombo ya peuple kaka makambo ya lokuta akoma koutilize kombo ya peuple lokola tremplin na ye po aluka ndenge nini ya kokosa mais mbalo ya lingalinga te tosi totimbeli ye lobi élection bato nyonso bakokende na baélection andimaki te bandeko andimaki te ke tokokoma le 28 andimaki te mpona ye akanisaki te akosala kaka bamanevre moko bo élection kosalama te mais asutuki amoni mpenza ke Pasango Imulunda aza ferme bandeko ye moko place aza na Tshisekedi mpe azokamwa andimaki te mais asi amoni defete na ye moko place atamboli amoni ndenge nini Joseph Kabila azali na population bandeko ye moko mpe place azali yo naza kokamwa yango na bandeko babolingo tosengi na bino ete lobi nde ekozala mokolo oyo tokoyeba ndenge nini élection ekoleka mpe tozali koyebisa na bino ete avant les 6 ou bien après les 6 nde tokoyeba nani ya kokamba Congo mpona bamanevre nyonso bazali kosala bazali kobanga balingi kokima élection mais jamais élection kaka bozali kokosa o bafraude o bani botinda batémoin na bino mais bokomona ete peuple alingi le rais po bosi boyebi yango ezali kobangisa bino kokamwa bandeko
bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio na bino radio du peuple oyo ezali kopesa bino basango ya solo oyo ezali kopesa bino basango te ndenge ezalaka ete bapesi bino information après ntango bato bakotimbela après boye lisusu bolobi ete na information wana ezalaki ya bien te information ya bien nde yango oyo radio Zoumel 1000 ezali ndenge wana te radio Zoumel 1000 ava ya kopesa bino information toverifiaka na source toyebi ete information ezali vrai topesi biso tozali bato oyo bazalaka na de langage te bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobombeli bino merci